Moninga ngai oyebisanga kutenda mobali na ngai. Akomi na posi tozongana. Akomi na bolingo na ngai lisusu. Tozongana na ye. Nga pe na bandede ya kozongisa motema nsima tozongana. Nde camarade na ye. Aye kolukanga. Ayebisingaki tozongana na mwa mobali wana te. Tozongana na mwa mobali wana te. Kuna na mondi wana baosenga sacrifice. Sacrifice oyo baosenga ye. Ipara luki. Nyonso esimbaki te. Nde bayebisi ye. Aya kozongana na ngai. Nani naza sacrifice na ye. Apesa bango nzungu wana. Mobali na nga atalaki ndenge akomela ye na vie ya bien. Nyonso ebongi mpo na ye. Aboya kopesa ngo. Papa na ya kobosana mpe lo moko. Nabosani yango vraimen eye sikoyo na makanisi. Mais so nalali na butu. Nasolutaka mobali yango. Mosusu maseki na mutu. Mokila na nsima. Donc nazokomprendre basens mpe ya bandoto yango te. Moko mona ye asimbi mwana, ngai asimbi mwana, tozowelela ya benda, ngai na benda. Olala boye, mona ye na lo molo kwa nzungu, kwa sanduku mo aopesa yo. Donc yo sambela. Te papa na sambela te. Sambela te. Nazwa vraiment ta na sambela te na vie na ngai. Pona nini? Nandimela vraiment ba pasteur te. Papa na nyo kwami. Nasufri makasi nde naza boye. Mama kolela te, beta lisolo. Papa esanga pasi. Oui, beta lisolo, bato bazolanda biso, bayoka lisolo. Donc, to ana problème awa, mobali wana bazo senga mutu. Na mutu bazo senga ye ya komi kolinga apesa yo na place ya mutu wana pona a continuer na bato ba ko proposer makambo nzungu na bango ya bonganga wana. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Balania Nouvelle Tendance, merci la confiance sur vos Sarabiso encore une fois chez vous. Les lots tozana vérité et réalité. Vérité et réalité émission kitoko batubele bazako benga bazako sepela vraiment bazako zala édifier na émission oyo koyoka ba makambo ezole kaka vraiment
o toza nango ko bisa bino ka ke bo pesa biso toujours confiance quand bo pesi biso na émission o vérité et réalité vraiment beaucoup za ka édifier na ba masolo nyonso pe ba solution oyo ba problème za ko déranger bino oyo kanga bino yo poza na ndako zolanda ngozala lisolo na yo za na problème na yo benga biso na nouvelle tendance okoya awa okobeta ngo pe okozwa lisumi soko senga mosala nzambe ako intervenir pour na koluka likangoli na yo lelo tozali na maman na biso Chanel oya ye na lisolo na ye lisolo yo tango na yoka kiango salenga pasi mais lokola tolingi to partager ngo na bino boyoka pasi yo tungisa ndeko na biso Chanel. Bonjour maman Chanel. Oui, bonjour papa. Nakanisi obenga nga na téléphone oyebisaki ngai makambo eza kotungisa yo olinga ko partager ngo na balandi o balanda biso na nouvelle tendance. Est-ce que okoko zo courage ndenge na yebisaki yo zala makasi parce que na nouvelle tendance awa ndenge bato bazolandaka émission vérité et réalité izo sala ke bato bazo ba solution na ba problème na bango likambo soko bombi yango yo moko ekozala passe pe eko détruire yo mais soki likambo so lobby yango omona ka likambo na pe elongwaka et likambo so ekozala pe ke kosenga une intervention ya mosali ya nzambe et akobondela pe pona yo omona pe aussi solution parce que likambo eza moi pas si mingi. Est-ce que vous avez le courage ya kobeta lisona? Ok, merci papa. Ya kolobakara eza boye na benga ki owe ya solo parce que ezo déranger vie nanga vraiment mobimba. Eza na mwana mobali moko na bandai koza na ye lokwa mobali nanga. Tovanda na ye vraiment bambule belé. Mwana mobali wana ba parents nanga batikala ko sepela na ye ata mokiete. Kovanda tovanda na ye lokwa ba parents nanga bandai ko sepela na ye te. Et ko sala ki vi ezaki vraiment mobulu na ye. Na souffra ke tant que moi si poto zaki déjà na mwana na botaki déjà na ye. Na boyaki mwana kufanzala na boyaki mobala kufanzala. Ndimaki na manoteka mai na balabala. Olelisa mwana ngana mobali na ngai. Si maboko la mwana ngana mobali na ngai. Papa na nyokwami. Na souffri makasi na zabuye. Mama kolela te beta lisolo. Papa esanga passe. Oui, beta lisolo bato bazolanda biso bayoka lisolo comme ça tokoyeba koluka solution pour que vous soyez kimia parce que likambo soko bombi yango yo mone na lobi okozwa solution te likambo sengaka oyebisi bato okomona na kaka oyebisa bato omona pe solution kopesa ma soki nena bi soki senga mosala nzambe intervenir pour na yo soki senga ba bondela pour na yo soki pesa likambo to peso tolito ebiso likoto ebisio kolela te bete na lisolo bato bayoka lisolo eza ndenge ni mobali onyokwamaki olesi ye na mwana tout ça ele onisiko ekomelio tant on a bandé koteka mai kaka na olesa mwana ngana mobali na ngana ngamoko donc nazwa kiso enda ku mobimba lokola mama et comme étant moko mobali na nga akome na ba propre moko ngamo na bandé ko kamwa au déplacer ya bo elamba sika au déplacer ya bo pantalon sika suka comme mobala au déplacer au bima la kaka na zuya 2 jours 3 jours mobala ya kate ozela mobala ya kate ti suka mobali akende vraiment libela zana mama bozaki na enda ku moko to ya bando vanda pana bango ya kotala yo tozaki na enda ku moko to boti pe mwana moko mwana pe azali mwana ya monster mbali azali mobali okay ayo kende libela amona na lisute aluki vraiment na luki mobali na façon nyonso natika lo mona ete na continuer ka koteka mai kotambusa ba pondu na ba veni pona vivre na mwana si ko mususu camarade nanga kaka aya kobetela nga lisolo ke amoni mobali nanga bonga akoma bien ipara kutana mama moko ana mbongo ebele ba mama oyo bazwaka bana batamikie basela ba chance na bango azwa lokola bébé buchu na ye bébé buchu za nini na bébé buchu lokola
azwi neti mwana bato mokie akomisi ye mobali na ye donc oyo tobanda kobengana kala Mario mais sikoyo ya mwana mokie sikoyo nde bebe butu akotisi eki Mario mpa na ye bavandi lokola mwasi na mobali na ndako wana sikoyo yo ayaka kotala yo te mwana mpe asundoli mwana ayaka te ndenge abimaka alibela bongo akenda namona yesu te nga mpe na kontinuaka vi na nga sikoyo pardona mobali yango bozala ovanda na ye azalaki na nimero ya telefone azalaki nimero ya telefone te na ndenge akendaki nimero ne banda koleka susu te to ndenge ni mpo bosala batin ebele bozoko te nimero ne banda koleka su te banda kobenga yango ezoleka te nabenga eleka te na nde naye kotikala nga mpe ok baye koyebisanga ki mobali ya bonga aza bien azwa mwasi na ye mama mobimba koti eki Mario aza na ye na vie ya bien nga mpe nabondelaka nzambe mpo nazalaki na bolingo na ye vraiment nalingaki ye makasi papa mwana nga abotinga mwana na ndima na souffrir mpo nazali na bolingo na ye na kontinueka koluka vie mpo nabokola mwana na kontinueka vie ya mai kotekaka matembele ndenge ka ezalaki nake na famille ya mobali nakeluka mobali mpo mobali abunga mwana na asu te famille ya mobali babengani ngai basopeli nga mai na nzoto babiki bango bayebiki mwana bango azala pa na ngai lelo nga nayeyaki mwana bango amonana te emsi bango bosunga ata koko na bino oyo naza makoki te baboyaki babengani ngaka na mwana baya babengani ko mama na ye papa aza na baparent baza vivant aza na baparent na ye bango bato babengani oui nakesu mpa grande sere na ye alakisaka ngai na libala na ye nake obeteli solo oyo ayebisinga nakende oluka mpo na mwana na ngai ye mpe mobala asundola ye na bana alukaka avi na ndenge na ye mpo bokola bana naza mama famille na ngai kontinue kaka kofinga ngai bapekisanga mwana mobali wana ngai nayokaka te lelo atiki nga na charge nakoma oyungana komotelengana nasenga pardon na famille na ngai bayedenga ata mpo na mwana kuna mpe baboyaki loka bapekisanga mobali wana naboyaka oyoka babengani nga kaka nazongi kaka na mwana na kontinue kaka naotala mwana olela butu moi mama papa mandosanga pasi nandime kaka kobokola ye siko problème oyo esali yo pasi eza nini kaka ndenge olobi esuki kaka place wana ou bien esuki wana te papa ti baye kobetelanga lisolo mpa moninga na ngai ke mwasi wana oyo azwa mobali na nga akotiaki Mario na ndako na ye akufi mais esalenga mpe kaka pasi mpona mobali na nga kaka mwasi yango akufi nayokaki kaka koyokaki mwasi yango akufi mwasi yango na ye oyoka so azalaki na mbongo ya bien te azalaki na mbongo ya mabe azalaki moto bakisi na kati ya matanga na ye bamona ya bato ya baloge place oyo akota kota zwi ya bomengo na ye bayaki wana babimisaki basekele mpo mobali na nga ke eza na nzungu moko kuna na se ya mbeto mpo mobali na nga yeyebaki nanu te apesa bango nzungu wana mobali na nga atalaki ndenge akomela ye na vie ya bien nyonso ebongai mpo na ye aboyaki kopesa yango ntango bainsiste aboyi kaka bakenda na bango eleki moninga na ngai oyebisanga kutani na mobali na ngai akomi na posa tozongana akomi na bolingo na ngai lisusu tozongana na ye nakanisi moninga na ngai akosa ye ngai baye okutana susu ainsistaki apesi ye nimero na ngai apesi ye nimero na ngai telefone
Ndi na fanda kabo na moni appel. Izakiye. Bantu bonde nga tozongana. Moi doute ezalaki me na otaka bolingo na otala su mwana. Na okoko bokola ete. Ba classe na ye ma omne nyonso ngo na okoko. Siko zela na mama nzungu ngo basengaka ye aboyi kopesa. Après bakena bango esili nango histoire nzungu esili ndenge wana. Ntango bakendaka nde bayaka su kozonga. Bayebisi ye ke lokola ye esi mpe amoni biloko na bango alie bambongo na bango avivaki na mutu na bango fo bayinisie ye mpe akotala mondi wana. Ye mpe ndenge atalaki ke auteli na vie ya pasi akomi na vie ya bien azonga su na vie ya pasi andima ye kaka andima ye kokota banzela wana. Ntango akoma force nga tozongana nga mpe na bandede ya kozongisa motema nsima tozongana nde camarade na ye aye koluka nga ayebisi nga ke tozongana na mwa mobali wana te tozongana na mwa mobali wana te kuna na mondi wana baosenga sacrifice yango baosenga ye ipara aluki nyonso esimbaki te nde bayebisi ye aya kozongana na ngai ngai naza sacrifice na ye. Zela camarade ya mobali na yo ye paza mutu aloge to ye aza ne kaka camarade ne kaka pamba te aza vraiment proche na ye ayebi basekret na ye nyonso ye asalaki bongo ntango ayokaki na part na ngai ke nakende sacrifice nde ayaki mbangu akoyebisaka ke nazongana na ye te asauve nga po tozalaki na ye mpe malamu yango aya kozonga ayebisi nga bongo mpa na bino apesa mwa masanga bamela to boya kaka libala kaka yaka tovanda kaka ezalaki kaka libala yaka tovanda mais ntango namoni deja ke nakomi na zemi namoni esu likambo osala te nde aya kozwa ndako tovandaki esika moko me abala yenga te. Papa na ya kobosana mpe lo moko nabosani yango vraimen eye sikoyo na makanisi mais so nalali na butu nasolutaka mobali yango mosu maseke na mutu mokila na nsima donc nazokomprendre basens mpe ya bandoto yango te moko mona ye asimbi mwana ngai asimbi mwana tozowelela ya benda ngai na benda olala boye mona ye na eloko mo lokwa nzungu lokwa sanduku mo aopesa yo donc nyonso wana esanga mpasi naoyeba te na kati wana nazoyeba te soki nasala nini me naolota nazomona baoyebisa nga me nga kaka na posa mobali na nga so nayebi te kotambola mpe na bandaki kotambola kaka na bapasi na nga naye kokutana mpe na commerçant moko oyo andimaki ngai na pasi na ngai ndenge kaka nazalelaki akomi na posa ya obala nga parceke koto ye azongana na nga koto ye mpe alingi abala ngai nayebi te. Commerçant ngo ça fait combien de temps oye akutana na yo po proposer mama obala tourmile vraiment ya gravité na bango mibali commerçant wana na mobali ozoloba oyo makambo asalaki yo wana nani mpenza yo na motema oyo ya yo ozomona ke ata baproblème ata soki nini boye nga azomona ke nazala na ye to na continue na oyo elinga commerçant na makasi parceke oyo akoto nazoyeba te ye moto olinga lianga nazolota ye nazomona bamabe parceke yango na ye papa po ndenge akotina na carrière na nga koto abenda mwana koto ya kopesa nga eloko ya mabe koto mokila nazolota ye bamaseke koto bato baoyo bayebisa nga asakrifie nga parceke nazoyeba te yango na ye so esenga ata basala nzambe basala nga ata délivrance bosaleli ngai po mobali analongwa kasi na vie na ngai bie bamakanisi nyonso mabe aza nango na nzela mabondeli nzambe asunga nga mpo naza innocenti po alongwa pembeni na ngai. Yo sambela te papa nasambelaka te. Osambelaka te? Nazwa vraiment ta nasambela te na vie na ngai. Mpona nini?
Nandimela avant ba pasteur te. Ondimela ba pasteur te. Basala yo nini? Ba misu mbengaka basala nzambe mama basala ezala mama basala nzambe te. Ba prophète belé ba kuma mama escroc, ba pasteur belé ba to lokuta donc. Na mona rana mi ma vie na ngande na ndon mema. Ko pena mama komelanga ba pasi ba nini donc ba koteka ko matongo ko welisa ka moi sans francs. Na so pena temps te. OK. Bon, nga na kokende tout droit na yo par rapport ya koyoka lisono ndenge tsobetango awa. Donc, to na problème awa mobali wana bazo senga mutu. Na mutu bazo senga ye ya komi kolinga apesa yo na place ya mutu wana pona a continuer na bato ba ko proposer makamanzungu na bango ya bonganga wana. Koto opoza na commerçant moko asepena na besoin abala yo. Siko yo ozo kolinga te parce que ba ndoto mabe déjà zo loto zo la saki mobali wana si réellement makambo ba beto li solo isa solo. Est-ce que solo ki yango pana bino na mutu to tena na solo mutu. Non solo to yaka na émission kaka. Yaka na émission. Neb Sabino. OK. Bon, nga liboso au moni prière est important na vie à mutu. Prière est important. Aujourd'hui tu chances déjà il y a mutu ko ko yebisa o déjà makamunyo so concernant pour bamsuku to ko ko zo li solo to moni kaka azongeli yo bolingani pe a sacrifier yo pe. Donc on va passer comme étant révélation. Yo mo reposa na ba signe makambo lobi au moni Bible lobi Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yo ni pe osambela te. Oza maman mukolo. Oui, bien que bon moya mutu si maman na losambo yo zo ketanga ba vie ya ba pasteur ba tozo ba ke ba ba mabe na mokili mutu za pa fazate mais bango mission na bango nzamba pesa bango ezali ya kosala musala na et puis ceux qui ba pasteur ya mabe baza ye ba pe ya malam baza hein ozolanda faut ba pe ya malam baza alors ngala ko biso boy lokola oloba ke yo osambela na ote oyebi makamanzambe te est-ce que okoki kopesa biso tant na yo na kutanisa na mosala nzambe moko oya bien parce que le bikre bango no so bazaka ba aventure mais nebiso ki ya malamu pe bazalaka na luka mosala nzambe o nga na yebi na kendi na yo kuna comme ça alakisa yo nzela ya nzambe de façon que ozala protéger parce que nzambe ka nemu tabatelaka moto na oyo lobi si c'est vrai makambo eza ndenge ba luko wana nge mobala na ye a finir na kozwa yo a finir na kozwa yo parce que normalement motema neza tantôt ozala ba tantôt ozolo ba mais na wemo na bolingo mo eza na kati surtout ndete makama mwana ozolo ba po bino ba maman bozaka soki esika mwana zali bozaka prêtre ya komi kufa na yo pona mwana na yo alors soki yo kondima nazala mosala nzambe o nga na yebi ya malamu o na koko mema yo kuna na l'action église na ye oke kuna azwa temps ya ko l'action nzambe ya ko l'ambition Yesu. Et puis, beaucoup de la prière, c'est ainsi que nous avons protéger. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a. Dans le cas où nous avons pour beaucoup de nous sommes d'accord, papa. Mais mangai, à la fin, pendant au bon là, parce que nous avons plus au bon de la thé. Mais mangai vraiment. On dit na motema nao. On dit na motema na mobimba. Ok, merci. Nakanisi bouti kolanda binomoko. Nayebi ke bozo ko komantaka makambo nyonso oyo toza ko yana ngo lokola masolo nayebi ba commentaire et daga biso mingi parce que makambo so ko za biso ndenga na lobeli yo mone mo za bongo te okoko ede biso na ba commentaire na yo na se wana e ko sunga pe ndeko parce que toza na posa kaka ya bomo ya moto bika. Merci beaucoup. Oizaki émission na bino vérité et réalité ya mokola lelo. Tokomi na suka ya émission na biso to pesi bino merci na temps obo pesi biso pona kolanda biso bolanda biso na élément mususu nzambe apambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabe. Il y a bien pour la panne technique
mais kosalela ngo na ndenge ya mabe te salela ngo mpo na mama bacélibataire tolingi bino awa te so maka boma mokolo obala pota motu oyo baoproduire yango su te merci bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye motu ayebi esika akofournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erepare yo système ya break erepare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesi yo fonctionnement ya bien tokomi bacongolais congolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapanne technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpenza Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison antipoison yango oyo ne bao mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe antipoison donc soko ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo osomo nayebi te mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango mpenza eza ya solo mikolo oyo batiaka poison atoya famille te atoza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo mpe antipoison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.